rapport à l'Iwaya. Il est le journaliste. Je ne sais pas mawa nengo lo babu sekisanga bato ba mwani sina osika présent vidéo yeyo tozala mawa dikanda kufi donc touti réunion on a artiste dikando to lele bien to konde bien par rapport bato pour na soutien peut-être ba soutien moni mama soutien za volontairement donc pour nyonso la biso à soutenir biso na musique. Merci beaucoup président vidéo. OK. Toi on a deux ans. Voilà bikaka ke tozala mawa o to feli deux personnes bartiste ni balé na ba moko. Puis na biso mondanga ndanga na dikando. Collègue na biso dikando o to za ki na donc yango ka mawa to na to ka bolango na famille na bango donc toza vraiment la mawa o to ka bolango famille na bo eloko munene o kanga na bolo ba yango wana. Ba soutien bien et oui ba soutien boyebika bandeko na biso bozaka libanda soki ezaki bosoutenir bozala banumero bafacebook ezali esala biso mpe bien quoi esala biso bien koloba kopesa programme mpona dikando mwa demo parce que presse etala biso na nsima a bato baza ebele tozolokota papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata nazala mobali ya mwana bene nazala mobali ya mwana ensemble des réunions vers les artistes donc tosingaka lisungi na bandeko oyo ya biso bosunga biso isa biso bien professeur de la bière ye na fumiya bientôt bozwa featuring ya makasi likola tombo donc bozwa likola tombo pourquoi fumiya pourquoi professeur de la bière bozwa yango donc moto ebele na bandeko David Lukete Gaucho tozelaka oyo sololaka na Gaucho en plus tokosani te bakote ya bavictime minime bobe kuna Fabrice Nteka les boss américains pas Tracy Mbelenga Tracy nane lo mo ya makasi ko to beta na tipo Glody Diasika la mignonne babio yebi dona ya mano appel balobi tous ensemble là bandeko tolela tous na réunion en pleine réunion na président na famille mobimba bandeko baza tolela tolela na bandeko famille vie de loin ediji wadi tukandwa kei bino bato kobwaka ezandi le temps ya soutenir PDD on a outil na réunion première réunion deuxième réunion ya jeudi Fabrice Nteka les boss américains bon c'est ça na ote pona obwaka mais so oyo ça pona biso ça la pona groupe yeka mtapezo ela vraiment boss américain yo boss je confirme Laura Matama en charge c'est un ami à moi, donc un ami qui a parcouru avec. Donc c'est très triste, mais toutefois,
Donc, tout partager comme on a donc donc dans l'élite trop, c'est mon vieux vraiment. Donc, que ton âme repose avec. Merci. Bobby, il y a du canard Koufi là. On est la première réunion, on a pris ta vie de loin. Déjà passe. Chiba. Trop toujours pour faire là vraiment il y a passer à tout d'aller c'est-à-dire toi on a tout vient de dire bonbon là vous les là-bas tout le monde bouger pardon il y a photo par rapport à je vais président na mawa nengo lo babu sekisanga bato ba mo ndisi na osika président vidéo yeyo tozala mawa dikanda kufi donc toti réunion on a artiste dikando to lele bien to konde bien par rapport bato ba pour na soutien peut-être ba na soutien moni on a metto na matanga ma soutien za volontairement donc pour nous soit la biso à soutenir biso. Merci beaucoup président vidéo. OK. Toi on a deux éléments. Toi chef Maviké chef du groupe. Aussi la première réunion. Aussi réunion liboso depuis dikanda pour faire réunion penza ya monene. Na habité par rapport à batata biso libanda okolo bani. Voilà bikaka ke tozala mawa oyo tokufeli deux personnes baartiste mibale na mbala moko mpe na biso mondangandanga na dikando collègue na biso dikando oyo tozalaki nde na groupe donc yango kaka mawa towana ngo tozokabola ngo na famille na bango donc toza vraiment na mawa oyo tozokabola na famille na bango eloko monene oyo kanga na koloba yango wana basoutien mpe basoutien boyebi kaka bandeko na biso bozaka libanda soki ezalaki bosoutenir bozala banumero bafacebook ezali esala biso mpe bien quoi esala biso bien. Merci beaucoup secrétaire Yves Nongié dans Mamutu coordonné secrétaire à ta numéro pour na bana poto ba otala ba to monde entier ba ko aider comme si tu viens de assister secrétaire Neyé on doit gérer Mamutu ko pesa pena numéro pour na. Merci bande ko so poto bola na biso vraiment toza ma ko la petit na biso artiste na biso dikando soutien na bino ça biso na bien makasi vraiment somo contacter biso numéro ezali plus 243 89 860 45 95. Comment ça au bengi numéro on a ce qui soutient ça et ça c'est un plaisir pour moi. Que les là mingi na le gâté parce que merci beaucoup on a ce qui nous barki c'est baza et belé à ba groupe et belé tout le bisa awa donc vraiment on a ba masse barki c'est nous vous comprendre la télé live tous à barki c'est ba groupe belé père ya oui tout le monde assiste biso na tout bien dédié il y a la qui sa présence soit donc tant on a présence na yé tout le monde a papa na biso pour Firenze moi le bas ba ta biso banque les les télé live vous ne ba yo comme ça merci Star. Oui, moi les loba, tu sais pas trop, biso tout vient dédié. N'engé boyo tala biso, na matanga ça biso vraiment bien. Na ba tout ba tala un peu, et puis ça moi qui c'est dikando n'engé ni peut tu sais pas pour représenter par exemple
merci okoloba nini na bato batala biso partout. Bato tout balingaka biso, bato tout balingaka likambo, bato tout bazalaka na souci ya baartiste likambo ya kufi. Merci tozana weya kwa liloba biso oyebi ndeni kokozwa président videlo olinga biso kaka te na mabanga olinga biso kaka te ke tobwakaka bino kufeli soki tona kolinga biso tomona bino mpe na mosika mpe ke likando aza moko oyo aza soda parmi basoda oyo bino boyebi aka ezaka bato akalakala wana te te epi moto asaka part na ye bango basala part so tosala part na biso bango oza mpe na basusi na biso po edeka te po ezalaka panto soki ndenge nini wana te asanti ya yaza mpena na modele vraiment merci oya talaka chéri ça va représenter Chic Shop Loba ndenge assisté biso d'abord merci tout vient de dire de Koufeli tout sepeli parce que l'artiste est beau le baliba nini toi famille merci beaucoup artiste vraiment yeah ça va Liloba ok moi ah bah c'est quoi on a dit quand même maman weza que toza ba pande ko toza kina dikano depuis tant on luka ye ba fona sa théâtre moi ba ngana ye ba fona sa théâtre bato dikano baka beaucoup plus pour s'attacher na bon continue ouais tu continues lagi bato kuzali kama na banyanga ba bien ni ko sa la gini ni toza ko apporter moi na théâtre na cheka merci vraiment na batutu ya elengi ya Congo TV Patricie Melenga pour eza télé live vraiment na presse eza vraiment belé donc on le fait pour la compte ya elengi ya Congo TV merci masa nanga Lumumba kana kufi ntemo papa Salambi le mona mo chapeau artiste Salambi batubeli libanda papa e mona rara papa il a boga moi les dans le banque ça que mawaka ya trop que ya ubungisa mutu avec chef pana na po azayi no grand frère nga ba quartier oyo to déjà que topoli pana grand frère na po il tapé déjà ba groupe donc ba mawaka ya trop ba mawaka ko na te mais nzamba ba teleka la place no molimo neki donc Salambi pena yo passe papa Salambi bomoni merci vraiment batutu elengi ya Congo TV Patricie Melenga pour papa cette information le baraya fifi artiste donc tout ça les gars télé live artiste comédien fifi à groupe privé dédié je représenter juste Patricie Melenga pro merci na batu bo soutenir biso massa nanga baoba bazola azali biso occupé vraiment kela à compte il y a pour motiver. Pardon. Est-ce que Koloba on peut ça programme pour la dire moi démo parce que presse c'était la mission nationale ah bah tu vas dire béni. Pour les comptes, c'est les Congo TV, chef de la répétition tout fait dédié. Mon chef, donc, Junior Sifa Bakale. Un petit mot, donc, on a dit quand si ton père était né quoi, Mouké Kaka pour nous un peu bref, oui. Na souvenir malamu belé pour nous dire quand je disais déjà de son vivant. Aujourd'hui, on a ici faut abukana so bakoma benga mabalu na ba fanatique, c'est parce que tous un jeu moto andosa la nankela yanga complicité donc complicité mo boanu de Xavi na Iniesta ezala so bengi mabalu nga pe na zongisele yambo kasko ye undiga banda olekela nga ko bengela nga mo mabalu sko kanda na ndo yo kesale ke ba fanatique commerce osula na fanatique mabalu donc dikando c'est vraiment qui nous a vraiment touché. Quand tu reposes un peu, donc chef à Urbanini, les émotions quoi. Tout ça, les télé là, il faut donc il faut comprendre que l'artiste c'est tout ça vraiment plein d'émotions. Merci. Encore le banabattement des soutiens dans les peut-être babo. Nana zaka na soutien moko, maman Mariam Marou. Maman Mariam Marou, yazala na Dubai,
bato bakenda Dubaï kosala une semaine ye vie na ye pasa ngo na Dubaï donc afuta taxe na Dubaï donc maman Maria Maro à part yo na bwaki na mosusu merci vraiment pour la soutien maman Maria Maro merci beaucoup donc Elenia Congo chikuma na mbonda artiste ya président de Bill Clinton Sengo Goudi Bende azabe ko compatir na tout les deux sur place awa moi les logos de l'artiste danger à ça beaucoup dans en tout cas les connaissances la famille biologique de nous surtout on est ensemble on est des cœurs donc nous allons vraiment pour soutenir de côté OK na mboka ba oui enda na biso nyo souci kana motema makasi kati biso na pas kwa dikando donc tolina motema mosala si vraiment tu comme dans mon c'est la grande famille Elenia Congo c'était pour vous moi c'est Fifi et R10 tout ça les télé live pour me contacter c'est le plus 243 pour ma soutien plus 243 89 41 86 855 plus 243 89 41 86 855 et pour jeunes de RDC plus 243 81 56 93 124 81 56 93 124 Fabou Saint-Cyr, boss américain, les boss américains, merci V, nous nous soutenir, nous sommes tous à la télé live pour la Elenia télé live pour nous Elenia Congo, télé live c'est faux toujours, il y a moi tout petit, pour la bande de Elenia Congo, réunion privée il y a des réunions de dossier au monde, deuxième réunion, tout ça est fort, donc au monde a qui artiste pas vraiment belé, le deuxième réunion c'est Elenia Congo, message est à laquelle est manifesté sur compte ya Elenia Congo Tracy Mbelenga balobi télé live toujours na après réunion du groupe qui vient de dire il y a des gens qui kando l'artiste Baolo Barak Tolo Barak nous ensemble pour un même beat Mité Maizoki donc on n'a pas si vraiment Dikando ce n'est pas n'importe qui Dikando c'est un frère pour nous Dikando Aza Yaya l'équipe on a battu sous Noko on a battu sous donc Netsi Babiso tozoa chance il a joué dans bango ba pièce pour ba tableau moko bo travailler vraiment et là on a abandonné ngama sananga azoza la déterminer na travail et puis abandonné ngata bo travailler pe na concurrence donc tozangi moko ba soldats ici sur la plus bien dédié na des si fort mais on est ensemble pour un même but. Merci d'accord Ilonga ils a pas courage papa na biso le monde ba soda pour le bani pour l'indiro na Dikando on a ndeko nanga ipi grand frère nanga na commune na Makala eza pasi po je nanga gela o Dikando azem tumoko azai tata mama leki azai mutu mo bando na batu mingi ano so la bien à tout le monde pour ano pisa pembe na ye il passe ka o bisa mutu na temps oyo biso bina continue tenge na azo ve abokin ola la libanda chaque ole la kaze tibike mutu asali ni mwana ba ke biso no so ba oui c'est là ils ont tout le monde mais pas si comme on a bien dans tout ça ba sélection makala nga bana yi mais mais que mambunya so liga ben zambi abateleka diva. Ok, merci Balobi. Na compte Elenia Congo toujours. Balobi, les artistes du papa vidéo tout les l'après. Babi ne connaît sous qu'on a dit Kando. Bolo bani ne connaît dit Kando. C'est choquant. Et ça passe bon gâcher tant tout ce monde toujours qui va bambangu. Et ça fait ça passer tous les plans du Kando dans mon thème. Tous les plans dans mon thème. Je mets de côté parce que la mon thème mon thème mon quatre na biso. Tous les là du Kando. Ça qui na biso un fait pour nous. De konangai biso benga na de comme famille de konangai. Mais surtout yangai. To joindre trop to nous comme une notre groupe tout vient dédié. La groupe tout vient dédié. En tout cas vraiment tous les là du Kando. Partout dans le monde entier, vous êtes toujours dédié à Papa Vie de loin, tous en matin, tous éprouver, de perdre artiste à Mouné et Dikando. Toujours les vraiment, on a famille biologique, courage, en tout cas, vous soutenir Bisso, même un message na bino et ça Bisso bien pour que tous les landes pour la Bisso Dikando. Merci, Balobi, na compte Elenia Congo toujours télé live. Balobi botal arara des gens désolé. Il part ailleurs, Balobi tous en ya dona Mousselou, ya dona Mousselou, Koko na Bisso Kolo banini.
En tout cas, mingi alobeza te omonaka ndenge bandeko nyonso tozali tolela l'extension du kando oyo atiki biso nga kutu naza na mingi aloba te wana aza na dehors ya mosu aza na leki epananga me na bulo aza koko ye moko ane obenganga epava nayeba su te mokunga abanobenganga bakumba ebele mpo bayeba eke doki ndenge ekopasaka na koko na ye doki liwa na ye esalenga kopapasi kunga koyoka ata mokabeli mais abeli te mais puisque molimo eva na kima esika tozali ya olobisa te tolonga bali masa kota ekikota kopapeza liwa nzambe. Merci ya dona muselo Raissa mawa balobi ndeko na biso dikanda kufi télé live en direct ya Tracy Mbelenga pro elenga Congo télé live na biso yango eza passe vraiment pour na biso perdre moto azalaki trop cher pour na biso collègue na biso ndeko na biso nozanga même na likambo oloba nozanga likambo oloba vraiment passe makasi ebongaka ata moto abeli toki ata sango abela to nini medikando abeli te donc eza vraiment passe nazali kuna makambo bafai na biso baobolinga biso bosoutenir biso eza vraiment kitoko loko pardon nayebi ke eza pasi na mawa ndeko na biso dikando akufi esa etele live réunion liboso tocoleka yango oyo toyelakisa bafai na biso baolanda biso en direct ya parti elenga Congo tokolonga na bango nini naku edi bien dédié na pasi toza nango vraiment toyebi ke nzambe moto apesaki mpe moto azwaka na po monene tu toza néglige vraiment eza pasi makasi donc tozwi mtembi merci na bino nyonso mpo bozobenga parci par là na lwanda na poto donc bozobenga to confirme ke olanda pasi makasi azala yango azala bien et surtout nga lofwa yambanga vraiment choc nayebi ke merci tomoni mama botaka na pasi première réunion yango eleki donc twana pasi makasi motema na biso tozali mema na répétition torépéte na yaya asekisi biso bakosekisa biso asuka korépéte na biso ezalaki nango asuka po ayebaki ezalaki mercredi ayaki ekufa na ye jour nazwaki message ya yaya kufi esalenga mpasi makasi esalenga mpasi na lelaki nakokaki meme pas mpona lobakaki toa bapelerin toza balikonzela tokutela mabele tozonga mabele bato batika biloba lobake akufi na kisi na biloba loba totika azalaki mpona loba kaka ye likando azalaki encadreur l'église na bango liloba abandi koencadre bajeune sœur na bajeune frère na bajeune frère mibali na basi abandi koencadre bango ocomprendre azatika yango simba ekistoni te epesa biso mpasi r surtout nga etwale botaka oyo likambo ke natumbaki yaya biso mokolo na biso nyonso do nayebi te na ndotumbola su nani na banda kotumbola nani na banda koseka nani yaya naoka pasi yaya pasi ya motema courage tomoni mpe mimi ndeko na o likando akufi akei première réunion biso tu touti nde papa lobi bacotisation nyonso ya baartiste yokoloba mia bafana ndire ya bafani na biso elenge ya Congo oyo mimi na bino yeyo donc tokufeli tout vient d'aider à papa vide tokufeli bafani na biso donc twana pasi toperdre ndeko na biso kaka boye briske ndeko na biso akei trop jeune donc ipasi makasi mingi bon oka na olobake ya Gilles Kalala na France groupe na yo tout vient d'aider à papa vide loin Peggy Banz na France tokufeli Clarisse Lubaki na Londres Clarisse Lubaki tokufeli mosa kitoko na ntango ya pasi bayebaka bandeko ya balamu yaya
donc Clarisse kutu nazanga na moya oloba ya ye ya Clarisse vraiment ndinga zawana ya soutenir nga na moma nyonso pende na oloba bona moma ona kufeli ayoki ma po yepe a participer kana groupe na biso. Merci Nzamba tukufeli adikando première réunion président lobby ba chef ba nyonso yo koloba nini en direct Elenga Congo ya Tracy Mbelenga télé live biso to proposer to ça la ba fan so poto to pe ba compte rendu ou eleki na réunion. OK, merci vraiment. On a pu sinon chaîne ou mbote ebele ya benga na combattre la nga fufu comme artiste coupi dans bambonga mike quoi tout ça vraiment mais ya makasi donc tusengi na bato nyonso ya mawa buyo olela na biso longo lobika teke ba artiste bazangaka tozanga peut-être tozanga ngome kolela na bino et ça biso bien makasi et ça biso bien to na pasi to bungise à terre ya makasi ya trouver des dés edika dikando donc to pesi bino ka bambote et donc biso zali to lela so pe boye kolela biso longo et ça biso bien trésor loi na bi ke atoyete dans les nous déjà eu à Zolo Banabi qui a quelque chose derrière c'est une équipe pour la contribution matanga on a vu Gladys Lula wana maman Gladys Lula ça peut c'est oyaye donc merci bafanya bazolanda biso télé live en direct ya Elenga Congo après réunion ya groupe tout vient de dire bon les ndeko na bango dikando de la part R10 les Fufunya Tracy Mbelenga po Landa tozelo ko ta papier Elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata